Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Bakino appelle bienvenue dans le magazine Nabinobo préféré KNB Kinshasa Nabiso. Ba jeune fille mingi na Kinshasa ba koma na bizaleli ya kokende kotika ba numéro na bango ya ba téléphone to pe ba photo na bango na ba flat hotel ce qui mobile ya ye et que azana a besoin ya moi si po ba benga ye. Partout les magazines na bino linga ke lobela pe phénomène oyo ba jeune fille ebele ba koma nango ya kokendaka kotika ba numéro na bango na ba hotel na ba flat voire même na ba restaurant au cas où batu oyo ba utaka libanda ya mboka ba diaspora bazali na posa ya koluka batu oyo ba ko vivre na bango voire même pe ya libala bazo ba numéro na bango pe ba benga bango au cas où ba kozala na besoin ya basi boyo ka ndenge ba koloba Phénomène na zomona ngoma c'est un phénomène n'habite sur na ko benga ngo stupide ou bafoué. Par rapport à quoi on a copié cet exemple ba maman la biso à l'époque tant ba bandai kubala bango na ba âge moko na ko lo ba ba mineur na ba moment wana bazaka na ba capacité te ke ba ke notika ba numéro na ba hôtel ou bien ba photo na ba na ba hôtel pour mibali balinga bango mibali nde ba bandai ko na ba famille atali bien papa kinga na sepela kana mwana na hôtel boye ba solo li ba bali ba mama bon bino ba jeune fille na biso ya lelo balobaka par exemple na ko lo ba tel fils tel père telle fille, telle mère. Si pourquoi pas bino beaucoup copier ba comportement à ba maman na bino. Mona basi misusu asala musala na pe pa na bango bazali na lupango te asomba lupango abongisa pe famille na bango baza bien. Na mone belé awa pinda bongisa famille na banga tangisa ba leki na ye tout cela na musala wana. Meza na ngo mabete mabende yo moko kali ocha mabe na kati. Kendo simba bakisi obo mabato tout cela mais eza na ngo bien za conseil ba mona mwasi oyo pa atanya za na mayel. Ausala ngo na ndenge ya propre na ndenge ya bien. Bolandi avi ya bakinwa ndenge balobi na micro na biso ya KNB biso na KNB to koloba vraiment phénomène wana ya kotika ba photo soit ba numéro na ba flat hotel to na ba restaurant eza na ngo mabete poto mona ka voir même na ba radio ba émission o eza ya ba site ya ba rencontre bato ba bengaka apesi pe profil na e pour akutana na partenaire to conjoint oyo ye alingi amona voir même na ba réseaux sociaux tozo mona bato bazo zwa mabala bato bazo kutana pe na ba bato o bango balingi bazo sala ke bato bazo kutana mais kasi ya mabe ekokoma ke tango bato on a biso basi bozo komisa yango lokola kindumba moko boshwat boke botiki mutu aye akei azuyo tango mutu mususu pa koya akei wana vraiment to ko déplorer phénomène wana soki ezali ke pona ko luka partenaire to molonga ni na yo ya malamu wana tozo sepela na phénomène wana e sala malamu pona bino mais soki ezali ke po kaka bo sala kindumba lelo tiki na flat o wana vraiment eza malamu te bande ko na biso basi bo changer nzambe ayebaka esika nini ya kopesa mutu na mutu azwa lipamboli na ye akutana na molonga ni oyo akobala ye vraiment to ko encourager ba oyo bazo sala yango na sens ya malamu po bazwa mabala na bango kasi to ko décourager pe ba oyo bazo sala yango na sens ya kindumba po te bazwa ka ba mbongo baliaka pe bakende po ko kutana pe na mutu ya mabe ya maladi akobebisela o pe vi na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa ba jeune fille mingi ba développer culture ya koyiba ba numéro ya ba téléphone ya ba célébrité et pas ya ba ninga na bango pona koluka komilingisa na makasi boyo ka ndenge ba kino ba solo yango na micro ya KNB. Kin et l'équipe partout le magazine na bino yaki pe ko solana ba kinois ba meka pe ko solana biso par rapport ya constat o to sali ba jeune fille ebele ba comment na système ya koyiba ba numéro ya batu na ba téléphone akovana na mutu boye lokola moni mutu na téléphone na ye ayeba soit na mutu moko aza célèbre to mutu moko asala na ye kombo to mutu moko boye toi même ba numéro ya mibala baninga akokota na téléphone akoyiba pour abenga ye a approfondir ba relation mususu na ndenge na ye boyo ka ndenge ba kina ba koloba isa tellement pas si mingi pour ça va comportement mo ya mabemi po mutango nanu oyo oyiba numéro na ya muto ba PCOT oko approfondir ba relation na ndenge na yo oyebite vinyo ya menaka oyebite ba relation na yo oyo aza nango eza ndenge nini parce que yo okende
okota na ba relation na ye na façon ni po ye no ye moko webiki akwake Europe na ndenge nini eza vraiment pas si mingi conseil zara ke batika eza vimo mabe batika kozwa koyiba ba numéro na ba téléphone na batu po abenga soit mobile ya mutu abenga soit mission mo ayebani to nani eza mabe mingi po mutu wana obite fini amena okende belobi lo ebotele ba problème ba commencer les bien te eta que za mwana bango tozo profiter pour na ko conseiller bango que non batika makaba sala ne ba uzwa ba numéro ba chombo ya mibali a fabriquer ka numéro boya izui ngwa mususu leki na ya za na relation ya muto munene azui numéro comme benga ye ya ngunde eza malamu te eza mabe parce que mutu d'abord ya tangami mwasi aza mutu oyo nzamba akela po eta bala parce que mobali ne motaluka mwasi mais leo na Kinshasa ba soko lani makamwa nyonso ezolukela nini eza parce que bana basi bakomulinga mibali bango moko omona a proposer bien a sali numéro moko boya bengi mobali ça oyo voya mobali abandi ko proposer bien biloko eza biloko mo eza soni il fait quand même bana basi ba meka d'abord ko meka ko bongisa ezali na bango parce que moi c'est alinga mobali te awa na Kinshasa basi batambola resu na note bakomotambola kana oui akota kana mobali oui musoke linga tandoki eloko na batika ngo mwasi azela libala bolandi avi ya bakinois ndenge balobi na micro ya KNB biso na KNB to koyebisa vraiment na bana basi makamususu ya soni vraiment faut éviter yango soki oyebi na mutu wana te c'est pas important kota na téléphone ya mutu oyiba numéro po yo kende kosala ba relation na ndenge na okoyiba numéro ya mutu obakana koyiba te po kende kokoma kuna abeti o fimbu to asali eloko moko bo to asali po perdre vie na yo eza malamu te vraiment to ko décourager bino ba jeune fille bozo continuer linga mutu alinga yo to ayeba na ndenge na ye moko apesa o numéro parce que numéro ya mutu ezali adresse na mobimba okobenga mutu wana ayebi place apesa o numéro te ekokomela ba inconvénient mususu ya mabe o ekana ya ko bebisa vie na ote Kinshasa et l'équipe partout. Bakretien mingi bakoma na bizaleli soki azobelisa mutu au lieu amema ye na hôpital bango bakoma ko préférer ko mema ye na église. Partout KNB tokiti na commune ya Masina pona kwa ko solana ba kinois en tout cas mingi na kine komike soki mwana akangami ou soit mutu azobela grave oleke ba kene na hôpital et komi eloko liboso basala ka ba kendaka na église et on tokiti awa pona ko tuna ma kinois po ani basala ka bongo so mutu azobela maladi omele mingi na nzoti bagena hôpital ozo simba te il fallait pas passer na église pour bazo solution ya bien passe nzambe ya mobiksi ende muntu obomaka lisusu motema nyonso tosalaka eza mpona nzambe ende muntu apesaka biso pema ende muntu ayeba biso pema wana il faut passer na église so mwana na église esimbi apesa bapasi na hôpital mpo bazwa maladi nini ezotungisa ye so mwana muntu amemi moninga na ekoyemba na moko bakende na église muntu wana ayebi te il faut tout d'abord bapasi na hôpital batraite ke eza nini eza nini koza typhoïde malaria ou bien banini bon pour nous okende na mwana na église to pe parents mutu nyonso soko meme na église soka beli ezaka mabete po babitumba mususu ba maladie mususu ezaka spirituel mutu mususu akobela maladie moko eza spirituel bino bomona oka eza physiquement ba makambo comme be na Kinshasa yango to wela mbango ke na église soto ke na église pasteur asambeli po na ye ndeto kozwa siko maladie to meme na hôpital po soko weli comme maladie na hôpital makambo eza spirituel to ke munga ngatswane a traiter mais ezaki maladie physiquement eza spirituellement abiki ta kufi mais soki eza maladie moko eza spirituel to ke na église pasteur asambeli po na basala nzambe basambeli po na ye ba déclarer esprit na poto ke na hôpital dans ke na hôpital ba traiter abiki comme ba mutu na église eza mabete au monde biso tozaboué toye ba été mentalité na biso bien ndenge toza na kati ya bafamille mwana so abeli omoni bakimi mbango bakene na église puse bamipepa mabe eza ebeli mpona olongola ere mo bolongola mpe ekivoke wana oyo amopepa mabe oyo elingaki eya na kati ya famille bake paster abondele après libondele ya paster bakomema ye mpe na hôpital akozwa mpe guérison totale parfois yo kozala mwana azobela ye mpo ya kotala ye nzoka nde yo ye na envoûtement nga naza nzambe te mpo nga nayebake yo ye na envoûtement na place mwana wana azobela bon mpo tolongola mipepe wana vumi ekuti paster akobondela abondeli après libondeli totomboli tokene na hôpital bolandi bakina ndenge baréagir na micro ya KNB biso na KNB tozoloba ke komema mutu na église eza mabete mais il faut kotala état de santé nini mutu aza nango ebongo sikoyo so mutu asali crise oweli komema na église eke bakene église leta basambela kuna mutu akufi osala nini kin eleki partout
jeune catholique ya Kinshasa bakokuta na dimanche na tongo le 20 mars na stade Tata Raphaël autour ya Cardinal Mosengo na Eyenga Mandalala. Notable ya Kinshasa Jimmy Mukendi pe apesi message. Kutani na stade Tata Raphaël ba jeune banso ba bengami po ya losambo ya misa ya Mandalala elongo na Tata Cardinal Laurent Mosengo Passini atoyebi malamu tezali eyenga Mandalala pezali eyenga ya biso bilenge journée diocésaine de jeunes elenge sikanyo sozali o milenge le malamu za elenge ya kin est ya kin ouest ya kin centre biso banso to bengami lokola mobu moleki to tondisa ki stade wana meke mbula o tolobi to ya kwa envahir stade to kwa kutondisa yango penza. Engebene na message topé na mbela ya Tata Cardinal Laurent Mosengo Passini to sengi na ba jeune nyonso ya Kinshasa, ba jeune catholique nyonso nga en tant que notable ya Kinshasa puis jeune catholique to sengi teto kutana mokolo ya dimanche oyo le 20 na stade Tata Raphaël boyebi kezali dimanche ya Ramo et puis toko zalawana ndenge ezalaka chaque année na journée de diocésaine na biso ya ba jeune tout autour ya Tata Cardinal ndenge abbé Jean-Paul Tumbu azali aumônier na biso auti ko loba to sengi na ba jeune ya ba paroisse nyonso to se mobiliser et puis to zala ebele poto tondista stade Tata Raphaël poto yoka message oyo Tata Cardinal akoyebisa biso pona eleko oyo to kantsaki ba jeune ya ba doyenne nyonso pe na 4 districts ya Kinshasa to kosangana bongo na stade Tata Raphaël poto la na misa pe to kotisa Yezu na malozi maye na ndenge longobani yangwana na kolanda mbela ya Tata Cardinal na sengi na bino nyonso ba jeune catholique na ba jeune nyonso ya Kinshasa to se retrouver dimanche oyo na stade Tata Raphaël. Tozalaki, tozali, pe tokozala, meke. Na bamboka mususu roulage avant akanga chauffeur bapesaka avertissement kasi awa na Kinshasa esalemaka bongo te bolanda ndenge ba chauffeur baleli na micro ya KNB. Na biso qui ne l'équipe partout na mboka na biso précisément na ville province de Kinshasa to remarqué ba incompréhension ezalaka entre ba chauffeur na ba roulage ba yokana te comme sorte de rivalité moko boye. L'une des raisons où ça la que ba yokana te yango to kiti na terrain na commune na Gombe pona kotuna ba chauffeur ba yebisa biso. Ba kanganga rarement pas ba roulage. C'est non bien depuis année bandi par exemple non ba kanganga te mais année passée ba kanganga les arrêts des fois ba chevauchement ba changement de bande brisque bilongo ndengo ba roulage na so apesa avertissement te pona bango eza kokanga komima na bureau ou soit opesi ba mbongo ba kosenga yo place wana bozali pona nga il y a des fois na reproche à bango ya koloba ke moto ngana yo peut-être roulage oyo za na Carrefour to mona lelo avertir ngana eloko na sali yebsana ke papa prochainement au sale le côté mais yo moninga na sali erreur au kanyinga mbala moko siko ndeni ni ngana koyeba ki na sala ki mabe basi ba avertisa ngai une fois deux fois ba kanyinga poneti nga souvent atambola boulevard ba ntela kati nga soko kanyinga wana soko moninga lelo to mona nga lobi et puis na même mutuka pour mana senga bango mingi bazala na système ya ko avertir bato koleka kitoko mingi donc surtout kaka bafungoli portière bakoti na kati tiko tanto komi na bureau basenga carte rose permis de conduire tant na nina na tuna pouvoir bakanginga bayebisinga que non tozana kati ya choc pona ngana sala ki infraction moko te po ba justifier ki pe yangote surtout ezabongo mais ceux qui ont commis déjà na bureau
kaka roulage nazala na raison. Bolandi, l'une des raisons parmi les raisons où ça la rendre une sorte de rivalité entre les chauffeurs et le roulage, il y a un problème d'avertissement, le roulage, les chauffeurs, ceux qui chauffeurs à pêcher contre le code de la route. Biso na kanbe te kosenga na ba agent ya la police de sécurité routière ya mboka na biso, bon ba que esprit avertissement pas ba chauffeur, ceux chauffeurs à sali mabe, c'est mieux approcher ou avertir yela les kamwana. Les mboka mususu to mona ka ba pays voisin pe ba pays mususu, ceux qui chauffeurs à sali mabe oye ou approcher oye bisi que sali mabe pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois ndé okoki ko kangaye. Donc à chaque fois où ça l'avertissement aux autres plaque ya mutu kanaye, ou connaissant quelque part pour la troisième fois ndé bokoki ko agir ndenge senge bo agir. En tout cas ceux qui avertissement et pesamité oye bokangi mbala moko yango seli ke ba chauffeur bazolela makasi. Kinshasa et l'équipe partout. Gilon Magema, président ya BS Les Anges, a beti masolo ya sport na commune ya Ngiringiri. Papi Mukalai, Manu Muvaka, Patrick Makoda, Bob Mokoko. Qui ne l'équipe partout, le lot qui tire sur le terrain quand deux totambola, mais le lot ngito lobela mingi jeune moko o yazui équipe ya football la commune Ngiringiri comme on a Gilon Magema président ya BS Les Anges jeune andimi ko zo charge ya équipe parce que la commune Ngiringiri ba leader oyo ba ondima ko zo charge ya l'équipe baza sous mingi te mais en tant que jeune à lobby a encadré ba ninga na ba jeune c'est vrai Ngiringiri moi baisse en matière de sport et peut-être mais ameki kozongisa sport na moi luyalu ndenge to lobana na Kinshasa pour atomboli BS Les Anges eux zali premier na troisième division na entente ya Madodo donc boyoka ye moko ndenge alobi na micro ya KM ils a défi au ngana silencaki komona ko football na Ngiringiri comme qui perdu il y a des bons joueurs oyo ba mipesaki na ba pratique belo to yebi lelo kikuluna kimuibe consort na monaki ki na souci ya jeunesse nga moko pe na za jeune lokola na zo chance ya kobeta te lokola bango na meka mpe ko sauvango na ko diriger yango wana penda e poussaki ngai na sala eloko ngo po na ko meka ko sauver jeunesse wana oyo komaki perdu na Ngiringiri vraiment président moko azate wa robima alobaki lelo le tingai na popularité na équipe na mamnyoso na défi o nyoso amoni que azali arole kapelo ngai alobi était ngana za plus populaire que les cahiers ou bien ceci cela et même na niveau équipe ils ont une équipe moko te l'équipe na ngai équipe na ngai yango zo se maintenir en tête à championnat et ça là beaucoup d'années Ngiringiri ezala soutenir équipe oyo représenter valablement commune en dehors il y a Bali naza manager en formation moi mutio na gagnera kuna yango permettra ngai kozala social vis-à-vis ya bato zaka raté ba sportif pour nazaka na monde Bali te naza na judo na lutte ba sport nyoso nazali naza un peu mécène na commune na ngai moi mutio na zwaka yango permettra ngai na mekambe ko ensemble ba jeune wana nyoso yango zo c'est la force na ngai pour kozala social ko yeba un peu ko concourir na ba problème na bango ko yeba un peu ko apporter moi aide yango ça là toujours que bato bazala pene na ngai boyoki président Gilon ndenge alobi na micro ya KN mais biso to senga kaka na ba vrai natif ya commune ya Ngiringiri ba meka kolanda lokolo ya jeune oyo aponi ko encadrer ba ninga na ba jeune pona Ngiringiri ba mikolo ba ebele ba papa baza ebele mais ba sala mambo ya o salate donc il est grand temps bo meka kolanda lokolo po kolanda pe ezala nango sonité Kinshasa et l'équipe partout. Et pas ya bandeko na biso bangongo na province ya Kwilu bazalaka obligé soki ba kufeli mutu awa na Kinshasa il faut ba mema elembo ya elamba na ye na mboka yango lelo KNB etuni bango soki bongo pona ni tout KNB to kitina commune ya Kimbanteke ko solola na bangongo ba yebisa biso e pa na bango soki neti mutu akufi e ki ata kufa ki na poto e ki akufi ata na Kinshasa bazwaka suki ya mutu wana pe elamba mutu wana ba memango na mboka basala bongo pona nini boka bango nde ba réagir bazwaka suki te na manzaka te biso toza juste bato bano toyebi kutimi bien malgré naza jeune mais na botama kuna na yebi histoire bazwaka suki te bazwaka nini soki mutu akufi bakozwa elamba moko boye
biloko deke mutu wana azalaki nango bamemi siko na mboka balakisi bato ke nota biloko na yango oyo eza lokola symbole tobenga yango suki mais si ezalaka suki te ezalaka suki en espèce te mais ezalaka elamba nini yango elakisaka lokola symbole ya motu tozwi ebemba awa tomemi na mboka nécessairement comme eza coutume eza obligatoire sans cela ekozala lokola ekila moko boye baoyo nyonso banda kokufa bosala cérémonie wana te soki bosaleli moko eke oyo aprécédaki bosalaki te bandoti bazoprofite bazoboma bato bazoloba ke non omoni mpona situation telle bosalaki te non effectivement il faut esalema coutume nayebisi bino boye coutume kotikela kaka coutume mondele awuta na poto mbangu nyonso akamataka po azonga na poto coutume sans exceptionnel ezala mongongo mombala moyansi musuku coutume kotikela kaka coutume soki mbuto akufi nete awa na Kinshasa okomi na mboga te bamemi elamba na ye te boyo batikali maladi fallait ezwa bango na raison na coutume selon coutume il fallait elamba na ye ekoma te na mboka esika awutaki mema botami na kati ya Kinshasa il fallait mema elamba na ye na mboka elamba tokundaka te elamba tobengaka pasteur ou bien mbutalongi molakisi bon atie losambo esili bolandi bangongo ndenge ba réagir na micro ya KNB en tout cas coutume ezaka coutume balobi mutu ata kufi na poto ata kufaki na mbujima ata kufaki na ba province mususu eza obligatoire faut ba mema elamba na ye na mboka parce que kuna eza village natal na ye ba kosala pe matanga kuna il faut pe ba panza bat donc eza vraiment nécessaire pour ceux qui elamba ba memi na mboka te efongolaka ba porte d'entrée ya ba liwa mususu ya ba maladie ya ba makambo ebele donc eza nécessaire vraiment c'est obligatoire faut elamba na ye ke na mboka to bosa la coutume qui est l'équipe partout. Rubrique Nabino Bo Kraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso Kanboyo suka. Eloba maka mingi awa na ville ya Kinshasa soki mutu azoyoka mukusa na maboko seke alingi azwa mbongo boyoka avi ya bakinwa na micro ya KNB. Kinshasa et l'équipe partout, KNB, magazine Lelo Ekiti, na commune ya Kimbanti qui est précisément na quartier Kingasani, kosolana ba papa, kosolana ba maman, ba ebisa biso est-ce que zalaka vrai, soki oyo ki mukusa na maboko elakisaka que ba lingi ba kabela mbongo ou ezalaka nango vrai te. Bon eza basini moko nga na mona na vie na ngai, soki esali ndenge en tout cas elekaka 3-4 jours te na zwaka mbongo. Ngapela sataka mingi, soki ki journée mukusa na maboko na za pe moi l'argent rango. Mokusana ezate te bien pose mbongo te puisque eza mususu ba infection mususu eza na maboko au moins tam sozo kwanza botam soke bien na médecin olobite te eza ba microfilaire aussi ba kisi wana selonga ndenga na zomona wana makanisi nde batu balobaka oyoki mokusana na loboko peut-être balimba kabolo mbongo mais ezala nango te ezalaka makanisi boki bakinwa ndenge bapesi point de vue na bango mais biso KNB tokoloba ezali juste conception oyo ezalaka na mutu ya bato soki oyoki mukusa na maboko ke bakokabela mbongo ezalaka nango vraiment vrai te eza juste makanisi oyo ekota na mutu ya bato en tout cas pozwa mbongo il faut sala c'est pas que so oyoki mukusa na maboko nde elakisi ke bani bakabela yo mbongo il faut kolongola conception wana na mutu na biso Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino Bakino na ndenge bo préféra kolanda magazine Nabino KNB ce que lingola ta kitoko lokola ba fille ya KNB to lokola nga kende na maison d'Orcas confection chez Mami Bilema na avenue et à la numéro 21 na commune ya Kasavubu Kinshasa et l'équipe partout.